et bandaki mai na misunanga akamati poudre on a tel qu'on a sopi et s'il a tchamo pemben et l'homme souté a tchelo boko nebo mai bandi ko toka makila rouge ou la rouge te dit balamongo a telinga abnanga fils c'est quoi Benga a changé de tonalité. Ablama, fils, est-ce que tu veux faire ça? A changé de tonalité, madame. Donc, à comme la tonalité, on dirait à Kanda Mouta Siliki. Ablama, fils, tu peux faire ça? La femme a nié. Mais les tonalités. Donc, on a compris que c'est comme un danger. Ablama, mais oh yo, ils ont signé un sacrifice à Moukete. Yedi mutatindi yo amunika kokite amunika kokite ya mwana niko sacrifier yo ko sacrifier les ande yote na sima na yo pikero na komo toka donc il ngolo bakre na sima nanga donc na sacrifier bana na tamu na sana bana mibali Abnanga, non, non, non. Je ne peux pas tolérer ça. Mais que ça moussa nangaï mais société on est à yoté. Société on est à yé. Tout de suite kende ko bengaye aya wa siko dans le balai la présence na yo. Mais c'est quoi ça? Allez ko sacrifier yo. Do yo siko ko sa makambo ndimi. Tant que ça m'a camboana au Kenango, et vous n'avez pas une été, mais vous n'avez pas une yo. Ozui, Nazalaka Muninga na yote, pe na kutikala ozala Muninga na yote. Papi Gen tout le bela vie. Makambo na maboko ya Papi Gen tout le bela vie, Papi Gen. Émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango pe bisimino ki Nazalaka Muninga na yote. Ça ne va pas non. Ngaïche Lamputu, Nazalaka Muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Ngaïche Lamputu, Nazalaka Muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Yo Brondo, Nazalaka Muninga na yote. Pena kotika la peko zala Muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka Muninga. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Yo je saute pas. Nazalaka Muninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka Muninga na yote. Pena kotika la kozala Muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka Muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que Naza Muninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaza totikala kozala baninga. Ambro Jenny, Papi Gen, Nazalaka Muninga na yo te. Papi Gen. Nazalaka Muninga na yo te. Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que Naza Muninga na yo te? Est-ce que Naza Muninga na yo te? Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que Ngana Muninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka Muninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen Omuniango, José de Londres Sida Bilele. Nazalaka Muninga na yote, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, Muninga no te dit. Bayuma, on a 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka Muninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka Muninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga.
Chers amis, topesi binombo te partout, bokolanda biso lisusu na Tolobe la vie officielle. Nazo sabino que na minute so de to so na bino na za na Suisse, na Switzerland. Précisément na Bienne. Na so mo na Bienne au mona bamo ba lieve mazeku, au mona ba bikantumbu le prophète, ba to baza mo ebele yawa. Na la besoin na bino ti bo mona na ta na ali awat. Merci l'équipe Mobimba ya Tolobe la vie officielle. Voilà. Après Suisse, nous avons chaque fois nous en Allemagne et pas à Washington. Merci à Jérémy au Canada, merci à Didier, merci. Il paye des Bokao, nous avons Emile Bamba de Zurich, merci. Emile Bamba de Zurich, merci. Sanyo Mawatro, Platini Chipamba, voilà, baza pena équipe base. Nous avons Malelo, un ancien. Bon, découvrir Bino Moronga Moena Kende Moena, Moena présenté les athées. Il va se présenter au Koyeba, na Yambi Nani. Benda pena télévision pour Makamuto Solawa. Eza Makamu, eza histoire, la story never change. Eza histoire, eza ba réalité. Il y a poto, ba réalité, il y a musique Nabiso. Comment tu botte? Botte na yo papige. Boni. Ça va. Là c'est pas le moment d'ailleurs. Tu ratanez moi trop. Tu bengani, mais tu ratanez trop, mais cette fois-ci tu vas vraiment photo Koutane. Voilà, Néni santé, ça va? Santé, ça va. Et tout ce matin, la santé, mais pour le moment, tout va bien. Ah, ok. Ah, tout va bien. Tout va bien. Et surtout que tu peux sa vie na biso na ye kolo. Ouais. Ou Algérie kabiso. Voilà. Ou Assungo kabiso Boutoumoi. Voilà. Car là, tu comprends que nous vivons bien. Mais après, quand on a vu ça, après, comment on a cambré, tu vas comprendre que la difficulté est toujours dans notre vie. Parce que tu as le temps de aller longote. Mais tant que tu comprends, tu vas dire, tu vas nakana le problème est à la problème est zakaté à l'aise à tailler kanga mutema na la pelita et solution voilà en tout cas alors c'est présenté d'abord dans le système sous ébélé bon mon là et le temps suspect kala parce que me suscité na yambi na c'est-à-dire Papiguen Oyambi un ancien artiste et musicien. Il y a Lipoa et puis Lipoa Grand Zaïko. Après Grand Zaïko, nous avons mis sur la poto awa tu vandi moi tango muke auto zeki na programme na biso ba concert ya poto awa tango esili mwana bendana ngaye non c'est vraiment là donc aussi le concert à Miloti ça dit aussi dans musala tout si musala après aller mwana bendana mais avant ça la que mwana bendana et ça la qui te mobulu non tu vanda biso nyonso tout ça ici réunion générale bon moi tu tout ça ndengeni siko bon programme na biso siko esili siko tolingi nini biso nyonso tu y compris na yemo kolo ya orchestre mouvement siko tolingi to sala nini o ali ko zonga mboka nani o pali ko tikala nani ezaki polele biso nyonso neto vandi boy motina moto loba mais mon temps qui courage à Gorba que ngai na koka poto te funa zonga moko mais moko na ko la benda biso aja biso yi ok Joe Poster ah ouais Joe Poster mon temps qui courage ya Gorba ka nga pinza na koka tenga funa zonga wana après combien de temps na poto wana parce que to komi na Paris non 89 90 après 5 à 6 ans ok ah bon vendez bien moi toi quand même après 5 à 6 ans Joe Poster a dû décision a dit ça mais tant que tu as décision là tu as dit ça a dit l'album moi il fallait ça mais l'album a programmé un solo Roxy Tumpaka. Mais Mutabeta, Babas, Bakampa, accompagnement de Nzembo Nezanga.
ngana se bateke suka esili asimi nzela azongi neki avec tango esili ngape mobulu ye efaye na tika mouvement te me pari na bendala ko bamuka mususu pas na donge Paris na Suisse. Ok. Siko na yambi nani? Oyambi Mbanza Velela Médard. Mbanza Velela Médard, un ancien bassiste il y a du Polypois, un ancien bassiste il y a Grand Seiko. Voilà. Je crois que vous avez déjà donc ce que tu vas servir on va te sentir que Kuluto Biso vieux Médard vieux yo azaba vieux yo ba sepelisa ba Kuluto nyonso kozana boyebi et puis bango ba beta la musique oyo ya sentiment ta beta musique oyo ba bena lengi ya wa musique ba beso tali beti lelo yo to biso to beta la musique wana na ba voiture na biso to beta na musique wana kala. Alors beta biso no parcours na yo Kuluto beta biso parcours na nga peza wapi. OK. Et puis yo kola guitare wapi. OK. Déjà, nga na botami na quartier moko ezaki na influence ya ba musicien na influence ya ba judoka ba sportif nazama na commune ya Kisasa mais na frontière na Barumbu donc côté Kisasa influence ya musique côté Barumbu influence ya judo ba jiu-jitsu on va venir à cette défense donc on laisse que ma camp toujours ne kusana ba mwana alors na quartier na biso tozali na bavie na biso moko ya quartier naki ba bon guitariste toki na vie moko ya quartier komoni ezalaki Didelo azozala mpe mingimingi na vie Simaro Masiya bakobengi meme kutu nani Petit Bavon akomaki mpe kutu na veve orchestre veve ouais. Alors la partie na ye poster la musique comme il y a voilà tous ans dans l'école primaire poster comme bête guitare et bandoya donc ce baso répété ba mona ka moi petit mo ya ka pembe na bango a tricheka ayo na bango ninga baso répété a dire je bango te mafanda ka tranquille petit mo na linga alors ba vie baso répété ngai essentiel le waka son et guitare na litoi na kutela na mashte na kana ka so soki bayoki so na zongi ndako na zaki na mwa guitare na moto zo na ba boîte ya mafuta ya oya huile d'olive na bando me kande ngwata ndele kande malem alors père ay komona ke mwana yo asepela la guitare asomeli la guitare. OK. Yemongo papa asomeli la guitare na bandi komeka kobeta guitare malembe brusque na bando certaine ba phrase yomoka ngamoko na 14 ans na préciser bien que je suis né en 1950. En 1964, na bando gratter guitare. À 14 ans. À 14 ans. Tant que gratter wana, nous avons ko kenyoso ya wana. Sanko yeba. Malembe. Siko côté basse, nazaki entouré na ba bon bassiste. Toki na vie moko kala yebanaki na Kisasa Mobimba. Aki musicien ya super baka, ba benga vieux Derek. Libota na ye bana mibali nyonso surtout ba guitariste ka ba bassiste na ba bassiste siko vie Derek on azaki grand bassiste na bado ko taye pe lisusu yepe na kika na système ya litoi ya système na litoi wana tilelo oyo ba tilelo so na quelque part bazebeta ba guitare na la manche na yoka soki na yoki na zona capacité ya congestion kati na ngambala moko soki na zone ya ndako na guitare na bandi ko mettre ko gratter net alors malembe
un jour na kati ya quartier via quartier décidé que basala orchestre ya quartier wana na bandi kobetela groupe moko te. Alors ntango décidé basala orchestre ya quartier idée ye basali premier orchestre comme nango les Sansas ya bana commune ya Kisasa. Second orchestre wana banani bazalaki na kati Badiato Lukoki, chanteur rock jazz. Badiato bango bazalaki neti bameneli ya orchestre wana. Mais sikoyo na kati ya orchestre wana ezalaki divisé na deux groupes. Groupe mosusu bayaya, groupe mosusu baétudiant. Sikoyo groupe ya baétudiant biso, sikoyo groupe ya Badiato balamu senzi nde bango nde bayaya mpenza. Donc pendant la répétition bango mosala na bango ezalaki kaka komuvuka kaka baétudiant. Biso mpenza matekita moyen te parce que bango bazalaki entouré na bato makasi bazero pakasa. Alors tozobanga bango, quand tozobanga bango moyen te évoluer eza te. Alors le président du groupe wana tellement bazaki mayele babi te soto continue na lire et aussi mbate to panz orchestre to sala orchestre mususu donc to protéger ba jeune oyo. Alors o bazana système ba yanke ba tika na groupe na bango. Alors président a dit idée wana comme Senghor malheureusement tika biso déjà personnel. Quand a dit idée wana a sasi réunion. Ay bon bis toujours la idée tout ça c'est orchestre moko mususu. Ya ba jeune au baza tranquille. O ya ba yanke o biso moto remarquer que ils aussi battu. Ça va évoluer. Voilà. Alors quand orchestre wana ba poni nga comme bassiste accompagnateur. Premier accompagnateur Clovis Yépé à Kabso. Alors, soliste, malheureusement, comme on est Kimbangaye, alors deuxième soliste, avec na viva la musique, mais ça reste au côté de Hollande, comme on est pêché panga. Na chant, et c'est là qui, moi, on a vu que l'ongomba, défend Lovi, l'aîné. Grand frère Willy Longomba. Grand frère Willy Longomba. Na kutala pe na Willy Longomba ayaki nani moko ato soana lisolo kuta yambanga tanga mona kinga grand frère nous a vient na biso. Voilà. Alors chanteur mususu Samara il est parti kabiso. Chanteur mususu Diabolo aziki na pimba kuba. Akufa. To bandi ba répétition malembe on a ça répétition dans ce temps après. Alors, est-ce que mon maman a 3 jours de n'a qu'une répétition? Nous avons dit un comité, on a style tout, il y a 3 musiciens. 3 musiciens, on a style succès dans la musique à Congo. Les musiciens, on a dit Vikinga, Redo, on a dit un orchestre Malou, il y a Barumbo. Soliste, Doris. Il y a Doris. Accompagnateur à l'âge Baba, Ndundu. Accompagné peine à faire, donc on est soliste. Très bien. Tambaye, par contre, moi, c'est quoi, c'est quoi, bassiste à Zate. Babité, bassiste à Zali, à quelle classe? À quelle classe le vit beaucoup moins? Si on a les Doris, na ndenge muso makambo disekité ngale baki Doris aza mwana quartier likinga mais baki na musika donc ba jeune frère to kotoka na bango na ndenge l'église na Saint-Paul pas ce to liba na Saint-Paul. Alors je lundi na quelle répétition boye na moni likinga na moni Doris na moni alaji yamba ina bango boni bosalia o kasi ba ko tsobi sote siko to aliawa tout travailler ensemble. C'est bon to bandi ba travailler
malembe tellement que na kati na biso ba guitariste bazalaki mingi ba dit bon tout le qu'on a posté moko bazata 3-3-2-2 alors na poste accompagnement et accompagnateur je vais guider le accompagnateur titulaire nga bassiste titulaire na beta pas accompagnement donc na moment mo pe na idarape accompagnateur titulaire quand des mois na solo Doris l'accompagnement de Soussou à l'âge donc l'accompagnement est comme 3 personnes mais la poste il y a titulaire des accompagnateurs alors malembe orchestre bando mata tant que bando mata alors ba comité orchestre ba non ba orchestre minene basana makamra bon basala pour basala succès est-ce que juste constat la montée to komeka ngote parce que tous mon orchestre ils ont promettre donc ils ont promettre to signer voilà alors ba comité ba faire réunion ba décider que ba signer ba misi ba yelo ngote si go signer mo nini Maman dit comme maman me débat. Signer mo susu koza nini alors na kati ba comité ango bazali na comité moko azalaki vraiment très vaillant aki penza misu makasi penza mak ya kusakana te abeki banganda nyos tu ya puissance oya kusubo koti boye ba célébrer bakambo dans peu de temps bozi makambo banda banganga en fait wana zuka ndengwana bela ils ont la maman de succès Makiza ils ont la succès alors bango ba du modèle na bango bato ba plan ils ont un niveau il y a bela ba plan na pesa na niveau il y a Makiza donc tout cas na bango même clientèle ba misi ba yebi donc bato donc classe ba cha no bi côté na classe parce que qu'est-ce que c'est sur bêta donc qu'est-ce que bêta sur côté là c'est sensationnel donc toujours comme même clientèle qui ndala concert il y a bela somo kona biso ko bêta na combien ça ba ba bêta côté là so te bêta na combien ça Makiza obeta te ba comité ya orchestre ezaki zina ba comité orchestre ezaki na bana quartier ba vieux ba musicien ezaki premier président ezaki Senghor akufa deuxième président ezaki Leki na Pierre il est pas kufa bon moto ezaki trésorier nani ndeko ya Dadou cousin ba Dadou ezaki bana donc ba bijouterie alors ce que nous avons ça azeki ko s'occuper na makambia ba concert clientèle makamba puissance c'est fait fa Franck comme les Franck il est pratique comme ça OK un jour to vanda boye wala bon aussi bakenda déjà bon si bakenda ça que balo bela biso bien moi paiement ma solo peut changer Naute siko makambo nde banda mais tant que mettre tout le monde a toujours bateau toujours plein parce que toujours kuta na ba groupe moko ya ba jeune les autres ba succès les rencontres du matin tant toujours kuta na ba stabilité ba stukas nani que c'est tout bana ngwa ka yogo surtout kuta na bango mais guerre au ça guerre bon comité qui recherche nango basali makamba kende kota qui colle village sur le et c'est ce que bon non mais les ali boye samedi aussi nous se veiller awa na kije dimanche to longwana 5h du matin toujours sur long voyage parce que c'est ce que non qui colle parce que long voyage oh ah bon
sinon tolali kuna dimanche na tongo balamusi biso basi bazwaki déjà des taxi bis baloué biso nyonso tokoti na taxi bis destination Kinkole village wana babandi opasula Kinkole esika tokomi na Kinkole boye calme encore à l'époque calme mbala moko tobanda okita tovandi na libanda tomoni kaka ndenge moko boye mwa vie moko boye ya mokuse boye abimi na mwa ndako moko ya matiti boye ya porte azokumba makutu bon nga tellement nazali trop éveillé na makambo wana parce que nga mama boti nga azalaki trop spirituel papa boti nga azalaki mpe trop spirituel aye bazokommunike biso bamakambo na bango parce que toujours mwana faut faire très attention banzela na bino wana bamusike tolinyango te parce que banzela na musike ebetaka makambo ebele esinga basacrifice ebele omona ngo rien omona lobi bayoloba non opesa tata na opesa mama na yo attention père alobi ke mwana nga meda nalingi otanga nalingi bamusike wana te soki olingi osala musike nakopermettre yo tanga soki osilisi olingi osala musike wana etali yo nga olingi nayoka teti yo ndule kaka ti mpona abimi sikoyo nandaka matiti abengi sikoyo bakomite wana pembeni babando sola abina bango bon est-ce que vous se préparez babino na singa bino est-ce que boye nango babina ke oui to nango siko bilo ba type ngwa singa bango ezebana te siko to yi yango te nga siko na timi nga do nga funa ngana ye ba eloko nini yango basengi ba batoy osomona ke bazoboma mabumaka ntango soki ngalo bana moto likambo aye alibini litoyi biso tozoyeba ye entre bango oyo basolo nini tokende direction rivière biso toyebi rien to kaka prise azongi mpa na biso est ce que si bose préparaki ose préparé so na nini oyo tozokende siko na rivière kosukola so tokomi kuna fo bolongola bilamba na biso nyonso tu fo bochange basous-vêtement po ntango bosukola basous-vêtement siko ntango bokobima bochange basous-vêtement oyo epola nanu te tose préparaki na yango te donc toza obligé ya kokende ndenge wana tosukola ndenge wana basous-vêtement na biso tolongoli bilamba bena basous-vêtement na biso wana tolataki soki esili obimi ovandi mwa moke na matiti olongoli yango okamoli yango après olati pantalon obanda okende papi natali boye na bando koinvoke na motema nanga na age wana déjà na bandi koinvoke nabi nzambe na ngai nzelo ezalanga te salake nakota na mai oyo te nasukola mai oyo te esalake bango moko baza na mposa bakota basukula bango bakota basukula me nga te papa oyo amona nga te papi gene abandi obenga moto moko babanyi nano na chef d'orchestre mwana Vicky Longomba lobi akoti na mai bakwesi na mai bakosukula ye balobi makambo ale babimisi babandi nano bachanteur Samara akoti ye mpe basukuli te balobi makambo ngongwana ekoki babimisi ye Diavolo akomaki na pi bakoma ye bakoti basukuli eti balobi makambo babimi
bachanteur nyonso baleki balekinga tututu baleki wana suka bainstrumentiste babandi na soliste ake akoti basukuli abimi akomparateur bambindi akomparateur bakoti basukuli bango esili zikokomi babassiste ti bango aye kaka abengi présent caisse azosala basine azosuplike yabi moni mwana wana kuna watelemi kuna ye te ye soki bosangisi na makambo na ye makambo anini kobeba ye te aza na nzoto ndenge mosusu ye te président me ye te ndenge nini aza me basisi na biso soki ye basukuli ye te me moyen te tosepela te babi tipula lobi nga nayebisi bino nazomona ye te so bomeyika ye makambo oyo boyei tokosala yango me ye azala te azala l'écart après président ye fait le gars abinanga meda il y a un problème mais problème ezali awa eza mpe bien mpona yo eza mpona avantage na yo papa aboyi okotela mai basukola yo soki okoti na mai basukoli yo makambo esimba te ekobeba ntango nabika ndenge wana ebele mposa na bisaki nayebisi mbala moko ke je savais nabine direct je savais ali bon zala tranquille tosala makambo na biso esila tosimba nzela tozonga navandi nanga pembeni basali na makambo na bango wana ti esili tozongi tant tozongi alors bilamba oyo bato balongolaki bilamba batiaka yango esika moko basangisi bilamba nyonso esika moko tant tovandi en cercle tozosolola Papigen moto moto prinze peli epai euti eyebani te bilamba mpenza ezodika moto mpenza azokima bango mpo alongola elamba na ye guerre nga na banya nanga tranquille na otala ngai epai moto euti eyebani te mais bilamba ezodika yango moko c'est-à-dire epai toye oyo eza makambo mosusu donc ezosenga force mosusu donc ezosenga sacrifice oyo ezali bapension nanga oyo bapension nanga ezalaki juste alors ntango sikoyo babomi moto wana papa wana ye sikoyo abi nasala makambo oloba na bino mais boto yango sérieux tozonga sikoyo na kije donc na ndako na ye boloba na bino masolo wana bino wana inde biso nana inde tozokende banzela zamba ti tokomi liboso porte na ye abengi les deux présidents na moto frank wana azalaki cherchera makambo ya banguya bango te bakoti na kata ndako na ye babandi kosolola babandi abina bango ke biloko bingi boyo koluka ezosenga sacrifice fo makila parce que bino boke mosika bozana bana boluki makambo ya minene bolingi bosote mbala moko bolingi boneutralize bagroupe nete babela bamakiza bango si basala makambo ya minene bolingi bokokola na bango mais fo bopika donc soki bondimi sacrifice wana basali biloko soki bondimi te nasala biloko ya protection alors les deux présidents badecidaki ke bandima sacrifice wana moto akufa sikoyo moto bakolekisa sikoyo autalabi nani sikoyo alors comme indice nakopeso bagrand frère wana baprésident orchestre wana bagrand frère ya Denis Ngonde
petit frère de Ningonde, Azangé qui n'a vu ça. Donc, tant que la bande musique, Ningonde a coupé. Calesso. Tout le monde, mais les héros, à comment star. Dans ce monde. Alors, on va dire sacrifice. Tu vas dire sacrifice. Tu vas sacrifier nani tu éviter. Bamo bandimaki on était bamisité mais était dans mon moko. En réalité bandimaki makambo soa. Quand to zongi kaka la kije ou abiso. Semaine landaki to bani concert papi okondi matin. Okondi matin plein ya constater donc ba maman peut dire ya kilo ba moya. Oh ba maman wana bazo réunion ba bébé qui goma Nathalie na comment non mais c'est pas grave ils ont la histoire ba maman ya kilo wana putain oh ba tout musique à bella ba musique à grand kiza ba comment y aller sensationnel donc c'est l'ambiance dans la sensationnel on a ce qui est sili allez ba bimi la ba ba mais comment qu'il est simba qui pour l'équipe bon comme ma kilana les kabamba sali ba comité sur limité mais nga siko leo na comment ko réfléchir na ndenge nanga ba comité nyonso wana ba kufa ba kenda na c'est la vérité ba comité nyonso wana ba kenda ndenge nini eza liwa ya solo ou bien liwa ya sacrifice ya bango moko na yebite na ba musicien pe ou ba star d'orchestre bakenda frère venait de faire Vicky yakenda siko star na biso penza il y a chanteur, à ce qui a succès. Il y a même chérie, mon thème, il y a les qui n'ont pas moi si ça n'a pas eu Watunda. Soit il Watunda, très bien. Il y a un peu qui n'a pas eu Marona Kouta. Il n'y a pas qui n'a pas eu ça. Donc, Batumio Sona, pour Basaki n'a moins non. Aucun ami plein à craquer. Papi, dans ce black, succès Bakissan. Succès à Kosakanate. Donc, concernant les bandités, mais bas les a déjà plein. Place les a sauté. Place les a sauté. Il y a des temps où on a ce que tu as coupé les lignes, ça succès. Parce que moi c'est bien sûr dans ma aussi. Ma camme peut laisser cause aussi. Mais c'est vrai, c'est qu'il est à 4 mots il m'a dit bandate. Et vous m'avez bandate. Et vous m'avez bandate. Si koyo kaka na moi instrument na ngawa na ya bass batu bakomu koyela na siko na ndako. Avi ngape siko fola kisanga bass. Fola kisanga bass parce que ndina zomona no betaka et ça se plaisir. Na tu peux faire tigre na to ba komena na parler pour la bango pe. Ndenge betaka basse malembe. Alors un jour na vandi ka bonandako. Non nanda te na répétition. Il y a les stationnaires. Na monika ka. Les vieux de Noël. Et lui, le vieux de Noël. Il y a des Noël. Les qui a grand frère, il y a Anto Ouelosa de Noël. Ouais. Pour toi, dans le quartier, quoi. Il est sur ça, vie la biso. Aïe, la répétition, les sélectionneurs. Ah non, petit, tchaka, tchaka. Aïe, elle n'a pas de la confronter. Elle faut lui porter la voiture. Côté la voiture. Elle n'est pas vieux. C'est la répétition, tu n'as pas de la voiture, tu n'as pas de oh, la maison VV, basi basoleil que bassiste mugazo beta na sensationnel qu'on a azat bon bassiste tout no yibaye tango na système oyiba wa mise salaki baye bayibinga
na continue na voiture Ok. na tous les vieux mais tozokende oh kama motema vini lingo bonga sikoyo awa beta musique ya bajeune musique ya baquartier sikoyo vini lingo bonga sikoyo ozala salaire nazo comprendre rien kaka maloba ka sukali o ndenge eza bopetit vino ezobonga chaque mois sikoyo bolozwa mbongo ngabe mais vieux vino nga ezobonga ndeni mais nazomona rien abikanga motema tozokende or kende lipwa et panzani. Ok. Danos, Mulembo, Kinzunga, Vata Mombasa, Asosa, Balongwe. Donc, il faut un bon musicien pour réformer lipwa. Alors, si vous avez Danos, pour Kendeki, pour la Kamale. Alors, na côté les politiques là qui veulent que ça sert tout, balu comme mission, nous sommes bon mission sur banane. On a comme une maison bébé. On a la que ça quitte. Aïe bon les voitures. Aïe après déjà tout suite il y a ça dans voiture. À Makita. Aïe petit kita na kiti. Wana muna ka vile kisa musika. Nana pisa ya mutete. Aïe verna. Apisi na mbote. Na pisa ya mbote. Aïe na deno wa dabe. Oh! Oya kuka, akona lipo. Aïe bo yibi punza bia akona lipo. Attention que o lipo ezo kasi monena. Bozo ba misika ndinga bijwa terre. Wana sikoyo nana yebaki te lobi nango veli sasala ki tout basi batu ba musicien mosusu surtout ba chanteur lobi nango namoni teja chanteur la bela aye nzaya bien personnel narazi okende liwana ye ezali tombaki na période ya covid ça me fait mal sur notre temps comme on est pour tous ceux qui pendant bouillir nzanza il na kilo là toko tu vas donc continuer répétition tu vas vous sous pindu Johnny mwana banda il paye mususu toneli ema aye mususu pezaki honoré maluko il est payé de continuer répétition. La première chanson de la qui Losa Oyaki Pambate Kamata nouvelle génération. La première type de il y a des polypoles nouvelle génération. Ah Oyaki Pambate Kamata Biso. Biso. Donc au Bandawana. Si vous côté qu'on a maintenant le côté. Nani? Le sensationnel. Ah ouais, c'est l'orchestre quartette. Et pas la caisse à vide. Non, mais là, ma solo, qui est un espoir comme. Ah bon, c'est l'espoir, on a. Nous avons une parce que là, ils ont quota, mais là, on va misser pour mon amour. Ah, bon, on est au cinéma comme ça. Ah, canaille. Canaille. On a mis sur le basateur. On a été. Ah, on a sa vie. Na poi na vie. Tant on appelle déjà dans les gens à moche à cette époque. Oui, dans les gens à moche. On a des petits délos. Félicitations. Petit délo. Et tout beau tineba na mine. Dans un 13 petits enfants. Waouh! Félicitations. Bah, quand on a dit que Milaï, tu me coules kanga. Milaï coules kanga, en tout cas. Donc, mon aga mutuboye, njoto mike, mulaye, nasi kokotu. Bana basi la terine na nekate. Nazana bana basi misatu ba pesinga ba koko. OK. Ozomona. Mwana mobali moko. Bon, alors c'est ça là. Te ngana toka décision moko nazaki très sage.
ta na ye poto ta to ye na Paris wana alors côté to vandaki to komaki na to soki na quartier Orne Subua ouais mina gare donc nazo komona bana ba kombo côté wana ça mutema pasi ça na mutema pasi na bino nga mwana nga akoya na poto mukete ba kutanga na kisasa ba kwa na kisasa si bali ko ya poto wali ko ya ali problème ça te moi la sisi de la classe moi mais je suis un homme béni papa amen je suis un homme béni na bano clairement bénédiction ça quand bon côté si non ça veut dire que je suis un homme béni j'ai 4 parmi mes 4 enfants mi bale ba honoranga ba tangati na niveau université ba si ça ba classe na bango de là ça na ba malaise malgré ba mboka ça instable mais ça va quand même na uti ki kala mingi te metana moni ba on a CPL si on a tout sur sous alors on évolué dans le poids les rangs sur le poids chef de l'orchestre qui va à Mombasa comparateur ça qui est très fort si vous êtes en Côte d'Ivoire donc sur la même petit ok alors malin toujours que voler wana banzemba le poids et ça la siksa ko sakanate c'est-à-dire ce que bimikaka que na zali tellement na zali so mona ba passer à muloko pas passer banzemba le poids tant veut qui ça va nous tomber même les néwana azaba la so clairement que mon immeuble les autres tombent na mbongo na bino azaba la so clair immeuble les autres tombent na mbongo na bino on a équilibré qui orchestre VV du poids orchestre Kia c'est qui na contrat direct na maison VV yango basa ikope basa qui na contrat na VV mais bango c'est qui ya ba nzembo mais le poids ezalaki ba nzembo na ba concert ba recette nyonso ba concert ezoke na maison VV donc bien c'est la kaka na fin du mois so fiche de paye penza bosini moto na Monterrey ça a évolué déjà à l'époque Verkis Papi Gen namona ba patron azaki pe mabe na ye azaki à 100% bien te mais azaki pe mabe na ye mais namona patron na côté ndule patron azaki na motema malamu Verkis azaki na motema malamu soki alingi osala bino nko bokoyebaki alingi asala bino nko mpo azaki ne comédien aya mpena aloba na bino bondi ndenge bozala wana namoni botondi bien avant lelo mpe eza te boya na 3 jours ndenge alobi ekosalama mpe ndenge wana eyaki na eko bokeni mpe pai te boya pris 3 jours edi monsieur Pierre pays na bango nyonso lelo te dans 3 jours monsieur Pierre on a pe mbanda na ye mabala côté moko ya bala leki monsieur Pierre bala kurut a démarré car na ye akena ye malin tu continues évoluer mais si ko ngai idée na ngana so ngana yeba mais orchestre moi évoluer ndenge nini orchestre mère ou aye moko VV ezo voulu ndenge nini parce que orchestre VV et comme si on a moment moko te beti ndenge nini bato ya rasuté mais pourtant c'est un bon musicien mais il a rasuté bato ya rasuté qu'est-ce qui se passe et comme quelqu'un de poids mon thème est comme il y a des poids et puis qui a mais qu'est-ce qui se passe que l'orchestre VV va rasuté et c'est un démini alors tu n'as qu'à découvrir ma camoko quand la maison VV mais l'émission on les gars il colle pas de problème parce que maintenant t'es amour à quel même matika pe ba c'est alors
ngamu ne comprendre l'élection ndenge wana orchestre continue yango lipoli po eso continue yango succès nango après moment moko boye namoni kaka vata Mombasa akimi aki Afrique de l'Ouest akena Abidjan une semaine elandi kilola akimi oh ce que tu tikeli biso na biso boye totali siko ba stigmatiste lui-même makambo Mombasa déjà chef d'orchestre akimi akei chaque toyeba après une semaine kilola toko akimi alandi te oza kope kuti bakote kuna to se renseigner boye toyeba que non ezalaki comme moko euti partir à Côte d'Ivoire batindaki moto aya sur place azwa défense nyonso tu ya lipo ekende donc bien stigmatiste nyonso tokende Côte d'Ivoire mais si comme selon Mombasa préféraki ye moko akende asala makambo ne kuna bongo asala makambo na ndenge na ye tant que salami ndenge wana lekisa ye asalisi réunion ayi bon siko chef na bino akei kilola akei sikoyo bosala ndenge nini tovandi likambo koloba eza te lekisa bi bon sikoyo bosasa réunion bosasa nani vote bovote chef d'orchestre ya sika donc totika na orchestre sans chef ok jour réunion ekoki bamisie baye bakaboli batika mike moto na moto akoma nkombo na ye na banimero boboka na mwa eloko moko boye bon sikoyo oyo akoleka ya nombre bavoix ye wana aleki chef d'orchestre mais sikoyo kobosana teke kozala chef d'orchestre bakotaka chef d'orchestre pambapamba te kokote chef d'orchestre ozala déjà fort mentalement deux il faut avoir la connaissance et ma musique donc des choses on a sur les athées à travers voter que chef d'orchestre d'abord alors tant banima kiko tout ça bakombo na boye ko tsakombo ya non na utsakombo na te abi oh mais pas le boye bacha au Congo ngabi tete na boye makambo parce que na iba déjà que comme chef d'orchestre du polypoa les autres mais lobby et ben pas problème parce que yemo déjà ndaku na e eza pas maté alors okumba mokumba ya orchestre ndenge na lipolypoa ngaza na mwasi na bana non comme na boye kutako monanga banili élection véritable possible meeting de Nairobi beaucoup voter chef d'orchestre il faut mbanza à poser candidature naïe oh mais na poser candidature non je suis qui oh hier la fois poser candidature naïe yemo suka ben singai a chinga pression adna mbanza kendo poser candidature parce que ngam na tingi yango loye mo verkis nabi mais nzaya pas kuna nzaya za bon habiter yoso comprendre lo mo te ngam na yebi orchestre za nga compagnie za nga za nzaya te poser candidature viens de nous d'ailleurs dans petit frère qui a posé candidature contre tembo la PDG il m'a dit pourquoi eh legi bon mission sur la boule lingo bonga te et oh ko bonga na nina ba chef d'orchestre ba leka ngani ta bonga qui a posé candidature puis de nous la poussinga asere kati pe na ndipe na fait na komi kombo na posé na moi kitunga après 10 minutes élection bandi élection bandi donc na bimi na 80% na 80% ba misi suma déclaré ba bien
futo bandela. Ah, bon bandela. Zongsi yango. Tant Zongsi va voter le sous deuxième tour 80%. Bah bien ah, makila wa chef président. Et puis c'est comme monde. Alors Félix azaki na bureau na ye. Ba mati ba ko yebisa ye que ah banda a remporté le sous. Ah c'est pays c'est quoi yi. A terminé na liboso porta. Na ba na binoni. On t'a dirigé l'orchestre au fond à Makassi. Mais c'est comme Makassi, moi je le bagage. Non, je vais battre Makassi. Makassi, je vais comprendre les thèmes de mon ami. Nga dit que na la na tongo na sukoli na ngai na du petit déjeuner na ngai siri na ina que des répétitions na dit que maman na que répétition maman peut aki musala na yi pa ibaza asala na yi ah na que répétition il est qui ce que sili na original zonga ndako na zonga ndako tefuna ki depoka sabubu parce que je suis un musicien commerçant na lire on déjà na zina ba dépôt na poka sabubu OK na ba mbolo on déjà na zo bita musique mais na zina ba dépôt na poka sabubu donc mon tout déjà on est au ça déjà et au ça mon alors ba côté na chef d'orchestre bah bon bah ça la fête bah ça les fêtes parce que basanga wana ti tomeli pour sepeli biso surtout o bazaki pour basepeli o bazaki compte bazaki na bango pe o bazaki compte bazaki na bango pe alors to bani ba concert na direction na siko to bani ba concert et ça continue comme si ba concert so le très bien makambo nyonso soko folie très bien banzembo ezobima toye kozwa susu kisi diambo kaka kisi diambo watika biso wana ayina lipoli avaki na friza tanga na okijaz avaki na okijaz na basi ayaki na lipoli tocontinue baconcert badisque mpe ezobima nango ezosala mpe basuccès Papigel on a s'attendait que et la monnaie un jour en pleine répétition j'ai de Noah d'ailleurs à pays la première à une ambanza dimanche il y a qu'à minuit on avait fait 7 heures ça m'a sauvé au soir là voilà on a joué rien je connais ma cambibi bandi alors dimanche la maison bébé la continue au bureau la côté PDG avec un bon banza c'est quoi on a la charge tu vas te prendre boy exactement bazolo bilanga na téléphone non tu vas dire face à face avec un banza on a mukumba munene sikoya on a charge yeba o que c'est le poids ezo que c'est ya mukete ezo que c'est munene donc faut si pourtant faut mukumba ya le poids na ile PDG mais mukumba ngo le poids on a mukumba ça mukumba nini explique-la clairement naïba ah on dit qu'il a expliqué clairement naïba alors il faut qu'on force il y a les poids si vous avez dit qu'il faut qu'on force les poids balamoko va penser dans les zones dans chef d'orchestre ou akimaki va à Mombasa pourtant comme à chef d'orchestre à un avantage il y a fait ça le moulin qui est pas inaé après ce qu'il n'a pas eu courage à 10 et bien maison très bien mais le courant va te montrer ça au bandama à cela qui côté mbongo à ça vous en mbongo mais Akima qui poste si qu'on a na yeba pourquoi Akima qui poste abandonner le poste pourquoi comme il y a un moment où bon tu le bon ce que les kile pina mona pina kata conseil muna kumunisa mutako muganga
Mais puis on a zone bas. Balinga musutan balandango, musuba osepela. Mais j'assume. Et puis c'est les cas d'amour. J'assume. C'est ma vie. Pour nga pena mona makamuna. Ana manza il faut kumba mukumba orchestre nazo chindo pa ya mutu moko. Okusoya naye lobane ndenge makambo sana orchestre mikolo yo. Ponga na côté na ngai moyena sala ngo ezate parce que naza pini. Moye ba renouveler na makambo na ngai ezate. Donc si ko bino ba chef d'orchestre faut besoin relève makambo. Chef d'orchestre Veve, chef d'orchestre Kiam, Mozola Mbunga, Azana Paris. Et puis Yon a le point. Chef d'orchestre, mon comme mon orchestre, une fois Kumba Mokumba et orchestre Naye. Alors Yon a pour nous répondre parce que Nayebi, orchestre signe maison Veve et ça le point. Na ne pas mon moko, sans ton quête. Ali Motasimbi, Mobutu. Mutasimbi Boboliko. Le Congo. Azamutu Mukete. Azape Congolete. Tanabiga Kaza Congolete. Ah! Et ça l'a mon boulot parce que tant de voyager, tant de Kendegi, West Afrique, n'a passé un moment moko et la Sierra Leone. Ils avaient bien été pour nous. Na mon réalité, mon goût concernant maison Veve et ça la nation. Na la moye, ndako bovandi, bio muna onda. Mais ils allaient bourreau munane, bakunda bien nyostu. Moye bo ningana zate, po ningana, faut ça makamuso po bimakuna. Ah! Alors nous sommes en train de monter aux zones qui et c'est là mon boulot. Au moins raisonner deux fois. Alors ce que même on dit quand même qu'au Kende et pas violent. Via mon ami un grand marabout. Un grand marabout c'est aussi ma mobutu dans aussi ma boboli ko Konga. Il passe aussi ma pima kamba match pelissus. Ma vita imana tout ça. Viens beaucoup moulay moi. Monsieur Boubacar. Donc à ça on a bon marché côté à prison de l'Okuna. So comme le pas on a mis on dirait prison. Il faut sonner. Quand on sonne, sentinelle aille à fond les portes à Osengo papier audience. Pour l'accès papier audience à côté ici aucune salle d'attente au PMI puis secrétaire ne manakata ndako munene aye a sono muke ayibisi bolandanga olandi côté ici nakata ndako munene sala ngasi ko mbali boso na finanga à part makamba sensationnel usikindana kikole unaweza mapamba mikemike mais wala niveau mususu to vandi na kati ya lupango yango naye kodécouvrir siko bapetite na ngai ya quartier bana oyo bapelaka ya basi bapelaka na quartier batambolaka na bajip na bamoma wana nzoka nde baza bana bateka bavi na bango bapigene navanda boko namonaka porte efungwami natala bapetite na ngai ya quartier bakoti bana yolo mpo ngaza mwana yolo sida bakota putain nateli bango oh bino usala nini awa oh mivie yo bongo yo usala nini awa nonga ye makambo nanga mosala alibisi pete ye makambo nangisa mosala papidie amoni efungolanga miso yango nazala makambo ya bilulu alula non efungolanga miso alors basali makambo na bango basali bango liboso basilisi bazwaki makambo na bango oyo bayelaki makambo na bango baclient na babusiness na bango basalaka etalinga te babimi bake na bango ngonga ndenge ebeti okoti
na kota penza boye na porte ne po kote na porte na salon ba tia penza tapi penza ya koi na kota ba binanga telema na telema binanga longola ba sapatu na yo na longola ba sapatu na na kota na chaussette abinanga non longola ba chaussette na longola ba chaussette pieds nus côté sans l'homme nene mais nakata salon no mona kazaka na deux canapés na kiti oyo ko vendre net kiti boy et puis deux canapés moko boy na kati na mo bassin moko ya monene bassin yango mai donc monene bassin plein ya mai tout cela attention à la vie, hein. Dans ce réellement mon frère, tout cela attention à la vie. Pour vie n'a eu qu'au basculer dans quelques secondes. Dans un clé d'œil. Eh, baby. La côte. Aïe, à Télémine Bossonanga, elle a dit tout en djenabaï. Rouge. Comme un tout, qui n'a pas colo. Tina. Naï. Rouge. Abisinga telema na telemi. Abanga longola o nyonso eza ebende na poche na yo. Longola montre na yo, longola bag na yo. Longoli bambo na zaki nango. Na chango pembeni. Pelongi ba pièce ya monnaie, na tie pembeni, na longoli montre, na longoli bag. Bambo abinanga bon siko musa ile banda. Siko banda ko réfléchir que oye awa pona bit moko pour musa na yo e mata. Pour yo pour gagner ou bénéficier, partir na bino pe à gagner, à bénéficier. Ah. Na pas de réfléchir que banzemo na biso continuer ko tambola. Le conseil même sur le clientèle et comment de plus en plus ma casse. Yesu koyo a pas de travail. A dit moi le comme ko boye na suko na ngoza na ba na kombi na moni. Donc le Congo parce que aussi les symboles na ngoza ya nyama. Mais ezana biloko moko boye ndike ba poil moko boye. Suka chibo aningisha bo achina mai aningisi mai yango dongoli yango abwa kilinga ngape calme suka mai yango malili penza abando invoqué abina ziana na tala ce qui va vous permettre d'envoyer yo comme ça au bando loba. À partir de mon loba loba, il y a un monde mutusiko et que ça comme ça mon mutusiko bando ça. Abandi que vous. Papigel. Na mona penza papa na adwa poudre oya talc. Poudre talc, je dis bien na zo mona ba comment peut talc. Asopia mokaka na mai achango pembeni esili achela musute abani ko invoquer bamona monika achele bokone boy et comme fixe basse yango achebo fixe na mona ka mai ya mungu bandi toka ezotoka na bolobelo makambo na mona ona viva et bando toka na monika mbala moko mai changer couleur et comme rouge makila et bandaki mai na misu nanga nakamati poudre ona talko na sopi esili achango pembeni eloko musute achelo boko nebo
mai bandi kotoka makila rouge oya rouge je te dis balamongo atelinga abinanga fils Zuka Benga a changé de tonalité. Abinanga fils, est-ce que tu veux faire ça? A changé de tonalité balamongo. Donc a comme la tonalité on dirait à Kanda Moutasiliki. Abinanga fils, tu peux faire ça? La femme a nié. Mais répondait était. Donc on a compris que c'est comme un danger. Abinanga mais oyo ezo senga ba sacrifice à mukete. Yedi mutatindi yo amunika kokite. Amunika kokite yamuna niko sacrifier yo. Ko sacrifier les ande yote na simana yo. Na como toka. Donc il ngolo bakre na simananga donc na sacrifier bana. Na tamu na sana bana mibari. Abnanga non, je ne peux pas tolérer ça. Mais que ça moussa na ngai mais société on est à yote. Société on est à yé. Tout de suite kende ko benga ye aya wa sikono lo belé la présence na yo. Mais c'est quoi ça? Ali ko sacrifier yo? Do yo siko ko sa makambo ndimi. Odimi makambo na siko tant na osala makambo wana okenango et ko sala pas na été mais sala pas na yo. Okena njungu wana pas ni na ndako na yo bandela na sambe tu na yo. En tout cas, tu as zoba nango bandinga on a segina bango kuna parce que c'est ngai parce que na zoba vérité. Et puis tu loba musuba yebi yangote. Ba musuba yebi yangote. Nani c'est même sur la qui no Diego musique. Elle a passé mission na ngai na sinon zilanga sona ina kisasanga mo na ya na kusoma na yo na expliquer parce que ba expliquer qui ndenge le poli pe kufa même si on les a faux masolo mtazama masolo solo zanga na Diego Lola na Diego Lola Christelle Christelle obisho moto na yipsa ki nga mama nga mnaza chef d'orchestre makambo ba yo yipsa on les a faux nga na sana makambo na solo soki na roye na ye na détailler yo ndenge il est quand même ndenge orchestre panzana je suis le dernier musicien du Paul Point ouais bima penza bo ba bisi baza souté na bimi na PDG nga penza masule sililo naza misika ya salaire te mais naza misika funa betaka atelinga boti adanga bon OK nandimi okende me mukona robenga yo okozonga pour te réformer sur l'orchestre pour orchestre kufite on est à parenthèse na zongi basona zekinango alors papa on a refusé abnanga pesanga 50 makuta ozanango na fina zanango babiye 50 makuta na kama chango na pesi akama chango achango na mai oyo kuma rouge wana anongoli yango aye pembeni nanga atenga bu apamsinga ngo na nzoto ajimai mususu na mwa bolo muka mukebu achango pembeni akamwisingani makuta ngo achango na bolo wana a continuer ko invoquer na bolo wana pa e comme sumakila siko abinanga bon siko na yebso vérité omoni et comme sur rouge donc c'est un sacrifice humain donc sacrifice humain wana il faut pesa batu mi balé nga siko naza na bana mi balé oh Jésus yango zomona ngande na zosola no boye na mipesa makasi na vie na ngai ko nzambe ndenge tozosola bolelo na komo betela nzambe itar na nga nazala bandeko tout travailler na bango ensemble
mais na mipesa siko plus na kibu nzambe nga babenga nga de lo formateur na mo former ba groupe de louange d'adoration dans l'église lelo voilà nga olinga to suka photo suka hapo to kende fona yo ozana Paris quand normalement ce que fixing a date aux en Paris, je peux tout faire. Nga Paris, speaking à net comment tu studio studio carrément donc continuer mon kemet tout ce qui ça na bela voilà non plutôt na lipo pardon bela c'est la solo voilà il y en a plutôt ça na lipo alors après tant makile bimi après c'est tant makile bimi avec nangaye fils au moni. Est-ce qu'on dit que c'est un sacrifice? Laisse-moi te dire que sacrifice c'est un yété, c'est un yo. Il me trouve père, il me trouve ça à bénéficier. Ce qu'on dit, c'est un moussana. Problème est mais en tant que parent, je refuse. À bouillir. Alors bon, zonga loba naye ayao. Mais naïf chez les gens qui a bouillate, moi yébi et moi. Né toujours sur la boue makambo sur les cas awa ayebi. Papi gen. Tu peux se n'importe. Na bimi. Abnanga soko lingoya le soir. Yaka na makambo na yo moko. Kuya suna makambo ya maison vérité. Yaka na makambo na yo moko mais maison vérité. Na bimi. Na du taxi direction maison VV. Na komi na maison VV et na kutai na ye. Même si PDG pas qui ngai na kutai na papa yango to soyi na ye siko na ye puna bana yo makambo ile kikuna PDG wamani. Abi potela muto. Ngana chindeki yo. Ngana chindeki yo. Ngana chindeki yo sala bakisi. Nga ujili bomba Papi pour faire cette attention à la vie abimi ujili bomba ngai kemangana na tinda yo epa mutu sabakisi pour na yobi pananga bref il soit wana kuna parmi première partie oyo ngolobi awanga naki aboyi kondima. Et pourtant, il y a une autorisation, la permission, il y a une adresse. Il y a une adresse. Il y a une jamais. Vous avez ça? Très dangereux. En tout cas, pour le Wana, voilà. Alors, nabi ke ndelo bien to yambayo donc to ta la place to sukira parce que to sukina biso du poids et to sukina masolo à vivre puis to continuer to d'être place to sukira to continuer à awa pour que non pour nato ba zo peut-être sous temps c'est bien alors pour nato aussi ça on peut ça moi ba tu peux emboter le basso que ça peut emboter le basso emboter parce que le basso la loi to émission dans les continuité on peut ça emboter bon to et quand tu peux aller à Genève na bien awa bien caractère partout pas bien bien ba vous allez tourner le lot voilà et donc on va que papa yo nzonda bomba makambo ça makambo ba lo ba ça makambo lo ba c'est ça et ça makambo ce que le bien mon problème c'est ça en tout cas na sepeli na émission yo eza première partie voilà deuxième partie na base pour la nanga yo na Paris to se fixer na Papi Gen bon non pas de problème sur l'ina ya bibo na ya pas de problème ngai donc ndeka to fixer ndeto yoka ok problème nga pe menga se plan mingi na ya pe na Paris na mona pe ninga wana mazako il y a pas de souci bandinga to sekina bona grand zeiko ne bi ba kolanda ngo ta ba kolanda ngo ba usika ba mona ke Papo na banda lima kama grand c'est côté ma kama grand c'est quoi ça dit après et voyez avoir après pour la grand c'est présent ma kama c'est ça je sais après voilà tout ce qui est allé là on peut s'emboter pas mal na pesi mbote pa ya bato nyonso o bayebinga ponga na za kulutu ya baleki na za leki ya bakulutu ngana botama baidikanga
nazo éducation moko na sepelaka na bato nyonso tu nazalaka na esprit ya bolingo nalinga moto asouffrir te azala bien. Alors bamakambo banzela mabe wana o tolandaka la totikaka yango mais tobosana te ke oyo eleki nyonso oyo aza likolo na biso nyonso tu eza nkolo eza nzambe oyo au nom de Jésus-Christ. Nayebi ke bamosusu bandimaka yango te mais ngai na vivre d'expérience wana. Nazaki motu moko peut-être na 2018 oyo nde natikaki bino bato baza otala na hôpital bazolela babia avie mbanja kei mais nakufa te, je suis toujours vivant. Nyonso wana grâce à nkolo moto abimisanga na ndako wana. Grâce à nkolo moto abimisanga na ndako wana. Nautaki mosika na 2018, je dis bien bato bazotala ngai bazolela ezala basi mibali bazolela mais voilà votre grand frère Mbanda, il est toujours vivant. Parce que naza likambo na moto te nasalaka moto mabe te naza moto avec cette enveloppe charnelle na mai na makila naza nango nakolo bateki naza 100% parfait. Si on dit que naza 100% parfait nakosi naza moto naza na berere nanga mais naza berere naza nango oyo comme mamutu na liwa te na pesi moto na bino nyonso tu na suki wana. Voilà, eza kulutu na biso Patrick Médard Mbanza, voilà bolibisa tokoyamba ye encore na Paris donc pour na toke le deuxième partie émission de biso pour na tokanga bino longtemps de temps soza makamso sala zela biso la deuxième partie. Donc d'ici là, portez-vous bien, restez connectés. Encore une fois, la porte est grandement ouverte pour la bakulutu. Nous, surtout, on a besoin de bino pour le témoignage. Vous êtes très important parce que le témoignage, on dit au salaire biso tozo mananzela biso baleki pe bala na bino tozo mananzela et puis tolanda pena droit chemin. Alors, vous partagez l'émission. Si vous abonnez à bisoté, abonne-toi, c'est gratuit. Tout le bel la vie. Bye bye. Merci. Mère Chantal grâce à Foucault à Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Feli Momengoé na Iyo. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chérie a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya misto na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Kalanga iwa yo mobali. Nakomi kokondo na we mama. Roger Likombe na Genève. Jean-Jacques Pagna Mobali à Pembe. Roberto Kala en Afrique du Sud. Bon avis d'Amérique on a Paris. Chifa Wakamba Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chérie a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya miso na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Talanga iwa yo mobali. Nakomi kokondo na we mama. La Fireze na Yverdon. Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montranon, Yoka Naiko. Vraiment la limité, talanga na lebiro, na motema la kole la sala ozonga vraiment la limité, talanga na lebiro, na motema
sala ozonga ye, sala ozonga ye, vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo ye, nga nakufa kaka boye mwana mama. Jean-Pi Mokutu na King. Vraiment nandimi te palanga na lelio na motema na kolela sala ozonga sala ozonga e, sala ozonga e, vraiment nandimi te. Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetu Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai na lalite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mawa salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana bolingo oyo pesanga ekomisanga denge uta na lula yo na koma seko reve ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Olingo no eleki tiamato olo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dubwe Diana nangai mabena sala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai nakosuka wapi lolenge okomio memela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Manda Mandalala na losambo lipasa nanga kade mama Nina na Deborah Diana Sumbu nazobanga nanga déception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga dansi ya Josevo Chika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Oligongo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komyo banga nanga Déception Soki moyen zali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Melchi Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki Niloba na ngaya talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba